Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, ya deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebon di melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango neti soki o matio kitana ote po confort nango ezana ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa mibale yango yo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen belé kutu batu ya ba faire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango pona kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Botela bino tebe toza mingo bozilaka info lingala journal ya peuple pour la peuple na ngoto fond la basango la biso na masole assemblée nationale la bosimba que rapporteur Joseph Lembi Libula a cela qui compte rendu ya activité ya session ya mars 2023 bolanda synthèse et le monde héritier Mapindem à l'attention de notre peuple les activités parlementaires 12 jours après clôture, il y a session ordinaire, il y a mars 2023. Honorable Joseph Lembi Libula, rapporteur, il y a chambre basse, il y a parlement, à sa qui pour la tradition dengue la kamomesano, exercice, il y a restitué, essentiel, les activités parlementaires, il y a session ordinaire, il y a mois de mars 2023. La lumière, il y a article 37, alinéa 4, il y a règlement intérieur, il y a assemblée nationale. Oyo ezali kopesa occasion, il y a kosa la restitution d'activité nyonso, oyo esalemaki na session na respect ba principe atalisike ezali bongo ba talisaki ba passa qui ont arrivé ba activité parlementaire il y a mars 2023 yango ezali ko se diviser na ba activité législative entre-temps ndenge a rappela ki pe ba activité non législative oyo ezali kati na yango validation ba pouvoir ba audition ba commission ba approbation et pas ya assemblée nationale ya ba contrôle parlementaire pe ba activité mususu oyo ezali ko concerner bango ba loi ezala ki adopté na chambre basse ya parlement pe tindamaki na chambre haute pe misusu ba déclaraki recevable pa ya assemblée plénière pe tindamaki na ba commission mingi na ba activité législative oyo lobelaki validation ba pouvoir na session oyo assemblée nationale asalaki validation ya 9 suppléants boye suppléant moko ya député nommé na fonction incompatible pe 3 mandats ba député suppléant ba député nationaux P5 bakufaki boye nyonso wana
elekaki na sujet ba audition ba commission ezalaki au total 32 auditions mobimba ba membre ya gouvernement ya république pe ba directeurs généraux ya ba différents services publics ya l'état pe ba commission ya aménagement ya territoire infrastructure pe ba nouvelles technologies et information pe ya communication relations extérieures environnement tourisme ressources naturelles pe développement durable pe commission économico-financière ba contrôle budgétaire et salemaki exemple madame ministre d'état ministre des plans na sujet évaluation ya niveau exécution ya programme ya développement ya 145 territoires VPM ya intérieur en rapport na démolition ba construction anarchique na ville province ya Kinshasa directeur général ya office national ya identification ya population autour ya problématique ya identification ya population ezalaki bongo effective directeur général ya Inès na bit ya kotalisa ba document pe tableau ya graphique ya République démocratique du Congo pona oyo etali ba contrôle parlementaire makambo ya ndenge na ndenge esalemaki kaka na session oyo ndenge Joseph Lembilibula atalisaki na conclusion alobaki mingi na cadre ya processus électoral en cours na Assemblée nationale bango basakitaki na exigence légale nyonso oyo ezelamaki epai ya peuple mingi ba annexe ya loi oyo ezali kolobela répartition ya ba siège pe lisusu par circonscription électorale pour na élection législative provinciale municipale pe locale oyo eza déjà na disposition ya CENI bazali ko remercier pe ko féliciter comité ya sage pour na qualité ya mosala oyo ba réalisaki na session oyo pe apesaki merci epai ya bato nyonso service public de l'État. Na masolo mususu boseye kosimba ete association socio-culturelle Luanzo Luamikuba aza désormais na comité ya sika cérémonie ya nouveau comité esalemaki bongo week-end eleki na Lubumbashi premier ministre azalaki représenté epai ya conseiller principal na ye Valérie Mukasa ndenge na dina sona pe kitima pindemi batalisi yango Association socio-culturelle Luanzo Luamikuba baza désormais na nouveau comité exécutif national bosimba ke cérémonie ya investiture ya comité ya sika et salemaki week-end eleki na Lubumbashi chef lié ya province ya Okatanga premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge azalaki représenté na cérémonie oyo et pa ya conseiller principal na ye Valérie Mukasa association oyo ezali ko regrouper bana basi pe ya mibali ya province ya Okatanga pe ya Lualaba mingi ya ba territoire ya Kambove, Kasenga, Lubudi, Mitwaba, pe Muchacha, ba autorité traditionnelle ya espace socio-culturel Luanzo Luamikuba, ba notable pe ba personnalité politique kati na bango gouverneur ya Okatanga ba participaki na cérémonie oyo bo simba ke nouveau comité exécutif national ya ba Luanzo Luamikuba ezali dirigé et pa ya docteur Kapia avant qu'on procéder na passation ya pouvoir président sortant adressa ki bilan oyo ya ye ya mandat na ye asalaki na tête ya association ezali bongo création ya cabinet médical pour na kopesa ba soins de santé et pa ya ba membre ya communauté projet oyo et pesi misala et pa ya ba jeune ya espace na kombo ya premier ministre conseiller principal Valérie Mukasa aremetaki enveloppe et pa ya nouveau comité à titre ya soutien na activité ya association socio-culturelle Luanzo Luamikuba alobi azali délégué pe envoyé ya excellence premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge oyo azalaki empêché à charger ye aya na cérémonie oyo pe ko remettre enveloppe et pa ya président ndenge maître Valérie Mukasa atalisaki bo simba ke na ambiance moko ya kitoko nde cérémonie oyo et se déroulaki. Tokota bona masole ya seni kuna bosenga kosimba ete président ya commission électorale nationale indépendante Sena Mokuse a président qui mardi 27 juin 2023 eleki na ouverture ya atelier national ya validation ya glossaire électoral na langue de signes congolaise nyonso eselemaki na partenariat na fondation internationale pour na ba synthèse électorale IFES na Mokuse na salle Abbé Paulinaire Maluma Lukuna na commune ya Gomene Stéphane Skanepela dina sona batalisian. Ba membre ya assemblée plénière ya commission électorale nationale indépendante na secrétaire exécutif national adjoint madame Marie-Josée Kapinga bazwaki part na cérémonie oyo tomonaki lisusu participation ya ba délégué ya ba organisation ya ba personnes vivant avec handicap na RDC Mobimba na maloba na ye président Denis Kadima atalisaki ke inclusion ezali penza priorité ya institution na ye na plan na ye stratégique opérationnel 2022-2025 CENI azali comment
mentionné na axe 4 ba objectif oyo ezali bongo kotonga culture ya inclusivité ya sikapo na adhésion munene fini à rendre accessible na bato nyonso pe processus électoral na kokotisaka monoko ya basine lelo fini azali ko informer bino ke directement monoko ya basine congolaise grâce na atelier oyo nde ba ko adapter na langage électoral afin que va permettre bato nyonso ko comprendre pe kolanda processus électoral nyonso wana ekosala adhésion ya kitoko na catégorie ya ba Congolais oyo bazali ko représenter wana maloba ya président ya Seni Denis Kadima Kazadi ezalaki pe lisusu occasion pona ye koyebisa na ba leader politique ba comprendre en compte ba personne ya catégorie oyo na ba projet ya ba candidature na bango asalaki bango rappel pona koloba ke depuis lundi 26 juin Seni basalaki ouverture ya ba bureau ya ba réception pe ya traitement ya ba candidature na députation nationale a profitaki na occasion pour na encourager ba parti pe ba regroupement politique nyonso ndenge bazali kokotisa ba candidature elobaki patron ya Seni na ngambo mosusu deuxième vice-président Dudu Manara Linga ye azongelaki objectif ya ba travaux pour na koloba durant 5 jours ba kozala pencher na validation ya glossaire électoral na langue ya ba signes congolaise kozwa peto koyeba outil oyo ya communication pe ya sensibilisation Seni akosala pour que mulai pe biso nyonso to komana koyoka monoko na bango. Ministre délégué en charge ya ba personnes vivant avec handicap Irène Esambo asepelaki na management ya Seni oyo esali inclusion na qualité na bango ya ba partenaire technique ya Seni. Directeur pays adjoint ya IFES a retiraki disponibilité ya institution na ye pour na collaborer na Seni na bit ya ko matérialiser amélioration ya crédibilité nyonso pour na ko rétablir topé kozongisa confiance ya acteurs nyonso na processus en cours pour na inclusion monene ya population na nyonso nécessité ya kokotisa langue ya basine congolaise na processus électoral oyo ezali ko remonter depuis processus ya 2006 kasi ezali 4e cycle na management ya président Denis Kadima pour projet oyo ekokisama. Bosele koye ba ete na sima ba élection ba délégué syndicaux ya SNEL lundi 26 juin ezalaki installation na bango na Romeo Golf Club na commune ya Gombe ba témoin événement Nomi Wonda pe Igorting. Na sima ya ba élection ba délégué syndicaux ya SNEL SA oyo esalemaki le 15 mai eleki lundi 26 juin nde ezalaki installation na bango na salle Romeo Golf na commune ya Gombe na présence ya directeur général na sima ya mo ya bienvenue ya directeur ya ba ressources mais a expliquaki ndenge nini ministre ya emploi a signaki arrêté pour na convoquer ba élection 2023-2026 na ba entreprise publique pe privé a expliqué qui peut déroulement ya ba élection nationale ko banda na phase ya campagne ti na publication ya ba résultat pona ye nyonso elekaki malam pe na mbala moko apesaki ba résultat sur 329 sièges oyo ezwami pona ensemble ya entité force interprofessionnelle du Congo bazui 1135 voix pona 85 sièges yami bale UNTC 526 voix pour na 42 sièges. Syndicat national des réformateurs baye na 3e position. UMC baye na 4e position. CCC baye na 5e position. Natina wana Kaya Kinzondi Samuel nde azali président national ya délégation syndicale. Pe vice-président Chikite Kabote, secrétaire ya bureau Kilambi Olivier, trésorier Ushi Mubiala. Pe conseiller Menda Katoum, nyonso elekaki kitoko, président Kaya Kinzondi a promettre ko défendre ba intérêt ya ba travailleurs, surtout likambu etalu rémunération DGA. Pe na ngambu na ye a sepelaki ndenge makambu elekaki pe a promettre ko travailler main dans la main na délégation syndicale oyo. Na sima installation esalemaki epai wapi ba délégués syndicaux bazwaki ba document nyonso ya musala na micro ya Info Lingala, directeur général adjoint et longo na président ya délégation syndicale balobaki boye. Objectif eza ba représentant ya syndicat na biso employeur to fanda esika moko to tala elongo lolenge nini to sala pour améliorer conditions de vie ya ba employé na biso. Merci beaucoup mukolo lelo ezali
tout le monde est installation, on a biso, il y a délégation syndicale nationale, il y a SNEL. Et tout remercier Yambo Mokondjamboka parce que sans celui-là qui est na sommité Yamboka, na kanti toko lelo toko salayangote parce que le gouvernement a décidé et que l'élection est là, le syndicat nabiso et gagné l'élection, bongo ba zonksi confiance pas nabiso, ne le loyo to zali installé. Tokotabona masolo ya religion boseye kosimba ete communauté na a Charité du Congo siko na mukuse basangana ki mercredi 28 juin na stade de Vélodrome pour na ko fêter fête de moutonne na dina sona pe Fabrice Lundombi batalisi biso. Ya monde entier ba célébrer qui fête ya mouton awa na République démocratique du Congo ba musulman ya communauté itna a Charité du Congo seiko na mokuse ba kutana ki mercredi 28 juin na stade Vélodrome ya Kitambo pour na ko célébrer fête oyo ya ba pèlerin toujours na bokambemi ya représentant légal na bango Maola na Djibril Menaveko oyo na maloba na ye atalisaki ke ba pèlerin ba sangana qui à partir ya mardi 27 juin na Mek et Paiwapi ezali kolakisa unité ya Islam et sengeli ezala pambate bikolo nyoso et se retrouver esika moko ba prière et salemaki pe nyoso elekaki vraiment kitoko ndenge ye moko représentant légal ya Seiko Maola na Djibril Menaveko atalisaki pe alobelaki lisusu importance ya fête oyo na micro ya info lingala lelo eza mukolo munene ya Islam po ezali mukolo oyo ba pèlerin basilisi pèlerinage so babandaki yango lobi lelo baza na mina baégorge basili ba sacrifice balapide shaitan. Alors eza mukolo munene ya Islam po ete ba pèlerin wana basili ko représenter unité ya humanité na to mona kuna ba secte islamique nyonso esika moko unité islamique po ezali mondial international esika moko yango wana eloko wana ezali ko inspirer biso na libanda awa po zo fete wana ya ba pèlerin biso to fete yango awa yango message ya munene penza oyo communauté aso ko lancer na bayimboka unité islamique wana oyo eza na Mek to simba yango makasi na mboka na biso message mosusu ya munene message ya maponami oyo ezali kala mingi te. Alors moto nyonso alingi ayakamba biso eloko liboso ba valeur ba intérêt ya RDC na liboso pour la députation nationale na Lukunga pesa orientation sur la fédération ya na Charité na Lukunga je souhaite candidat na biso mettre Tombo Wazali, moi na biso moko communauté c'est de soutenir candidature na en tout cas dans les personnes nationales biso banso osimba ke communauté itna a Charité du Congo bazali ko bondela ala bokimia ezala na mboka surtout na période oyo ya maponami. Toujours dans ma solaire prière, vous savez que mettre midi en prière, la croisade miracle du 27 juin au 29 juin dans l'église mission apostolique Golgotha, samedi 1er juillet de 9h à 16h et que c'est les manas centenaire protestante, il y a lingua na dina sona à Talision. Midi en prière. Eza musalo ezo sala na Kisasa midi nyonso ba prière eza na B1 pe na Facebook bozolanda et midi en prière ezo organisé croisade miracle mobange ya croisade miracle. Mama papa elenge kovanda na ndako te biso nyonso samedi 1er juillet na centenaire protestant na ngonga 9h batei. Pasteur de Delando, visionnaire à midi en prière. Pasteur Kalika Senda, il y a la parole éternelle. Extension la borne à Bandal, Tatananga Molimo. Et Dr Job Moukadi Oakouta, dans Manchester. Le thème, Docteur Saint-Esprit. Docteur Saint-Esprit,
Docteur Saint-Esprit. Yesu alobi boya na babeli. Reçois la guérison. Il te touche. Kobanga te papa. Kobanga te. N'aie pas peur. Kobanga te. Kobanga te. N'aie pas peur, papa. Kobanga te. N'aie pas peur. Viens. Boya na baka compliqué. Yaka yom tuliba les zones ningana mwana zo bouger. Problème ya dépression yaka. Yesu akobikisa. Yesu akokangola. Esaïe 53 5 le but par ses maîtres et ceux. Nanzela ma pipi na ye. Tobikisami. Touche. Simba. Elle dit, elle a 3 hernies discales. 3 hernies discales. Il y a de cela 18 ans. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'onction de guérison et sois guéri. E seja curado. Em nome de Jesus. Ah? Não está travando? Elle dit, ça ne bloque pas. Alléluia. Elle s'est courbée, elle n'a rien senti. Alléluia. Jésus está operando. Alléluia. Papa, nous n'avons que toi. Je proclame le redressement total. Redressement total. Au nom de Jésus. Oh. Rebachete. Oh. Est-ce qu'on peut garder nos yeux fermés? Oh. Ça te faisait comment? Depuis un temps, je ne pouvais plus écouter. C'est-à-dire combien de temps? Plus d'une semaine. Quand quelqu'un parlait, tu n'écoutais rien. Non, très difficilement ici. Vraiment. Et juste pendant qu'on priait, depuis ce matin, je disais, Seigneur, guéris-moi parce que je dois écouter. J'ai juste senti une liquide sortir de mon oreille. J'ai essuyé. Et du coup, il y avait un petit peu comme des bourdonnements. Et j'ai entendu clairement. Tu entends clairement maintenant? J'entends. Maître Ozalapé na école de guérison. On est du mardi 27, kino jeudi 29, na tongo 9h à 12h30. Et puis bah pourquoi? Tu vas nous à 16h, 19h30. Kaka mardi, ti jeudi wana, na mag, référence rond-point qui pointe, ça finira par marcher, ça finira par aller. La sombre nuit va passer. Match ça bien. Yesu alingi au mingi. Toujours dans ma solaire religion, kuna bosien ko ebete centre de veille spirituelle na bokamami évangéliste Claude Kabundi walesa bazabo kolenge la veille munene de prière vendredi 14 juillet na stade de Martinique na dina so na penda de la kapena batalisian. Bake de l'hôpital bake okuta eloko evimbiye awa ne panzi eloko ngo libanga ezo sala mwana pasi batali eloko moye ko pasola ngo ezate bazota leloko bakobandele wapi ba docteur ba yebele bantouré mwana balobi kao ezakana biso to bito sokende wapi papa na mama bamoni pasi ba tourner na mwana socio ezate kana kati hôpital yango papa pe asambela kate mo mala masanga batindi bango baya na prière pa na biso awa baye na mwana liboso to bondeli pa na mwana eloko kokamwa ezake na kati ya délivrance na kati ya kosambela toye komona ke papa ya mwana oyo moninga na ye ya mobali bamelaka ne masanga amonika baboti mwana kitoko kaka ndi mwana yoki motema mabe botala na niveau ya motema mabe abeti ake kozwa libanga ya cimetière spirituellement aye kotia mwana na kati ya panzi nde mwana zolela mwana vimbi deja kotona kingo donc okotala mwana deux fois te bazola la te butu moi mwana zolela Jésus-Christ a dit femme samaritaine Dieu est esprit il faut l'adorer aussi en esprit ngape na zo bakisa pona kolobake Satan as esprit il faut qu'on combattre en esprit wana pona ko yebisa bato kezela ba bituma moko spirituel ba limitation ba maladie ba motema mabe ba réclamation ba fondement onyo sezo sama na niveau spirituel il faut kaka muto asana don ou azape na eloko moko azo ti yango pona batu donc wana pona ko zonga kolobake na minute oyo ndenge tozo sala campagne d'évangélisation tozo sala veiller na stade eza pona bato balemba bato bazana ba problème na ba difficulté bato bakoko ndima Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur et tant bato bandimi ndengo na ko sauver yo okozala sauver okomona pe loboko na Nzambe yango nde Jésus a télévision tozo ke na service pona ko bondela pona bato yango nde nazo benga bino na stade boya o balemba o baza chargé o baza na ba problème o baza na ba difficulté o baza na ba difficulté les cas
au moins les autres simba te yeba ke main noire moko ezali. Donc les habitants spirituels to mo sanga en esprit zamba pangola bino na bengi bino le 14 juillet boya na kata stade na veiller toko kutana toko sambela ensemble. Tozonga les sources ma solaire religion bosien ko simete Congo pour Christ CPC na mokuse et le mon évangéliste Jean-Oscar Kiziami na bazamo kolinga la campagne d'évangélisation na stade de martyrs na Kinshasa ko banda vendredi 18 et sur dimanche 20 août 2023 et ko la bon le sambo pona mboka pe pona mabota reportage. Est-ce que Soyoki Sango, ya CPC 2023, Congo pour Christ, avec l'évangéliste international, Kizamina Kibila, Jean-Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu, Yoka, CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malam du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir de 12h Ngenga dans le stade de martyrs. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour la mboka, et prière pour la famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kipila, Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zwami na croisement Capella et chaussée de Kimweza numéro 8 quartier Yolo Sud commune à Kalamu référence Maître Toro. Ah bon à CPC 2023 Gana Zangate. Tu peux si bon place na info à journée na sélection peut commenter à Willy Ngenda. Mbote pe boye bolamu na info ya ba journaux oyo tokofungola yango na journal L'Objectif. Auteur Abeti Masolo ya déclaration ya chef de l'État na Mbujimai pe a commis velléité dictatoriale ya Félix Tshisekedi. Donatien Chole azongisie na babot secrétaire général ya Senko a répondre na président de la République oyo a profitaki na tribune et pesamelaki na célébration eucharistique ya jubilé ya Monseigneur Bernard Kassanda. Pour la secrétaire général ya Senko alobi chef de l'État azwaki tant ya kotanga déclaration nyonso ya Senko te et puis ayeba que tango azalaki na opposition église ezalaki kaka na même position c'est-à-dire ya ko combattre injustice. Nangambu mususu kaka na journal Objectif confrère a commis 171 BTRC ya Seni pour na koyamba ba différentes candidatures. Confrère alobi que Seni a fongolaki depuis lundi 26 juin ba bureau ya réception pe ya traitement ya ba candidature oyo ekozala opérationnel na ba antenne ya Seni pona koyamba ba candidat indépendant ya ba parti pe ba regroupement politique. Kaka na makambo etali ba élection journal a commis ba incertitude pour na ba élection ya décembre 2023. Confrère azongeli maloba ya Denis Kadima oyo alobelaki ba risque sécuritaire pe financier ezali kaka komona na 6 mois ya organisation ya ba élection yango ekoki ko empêcher ba élection zokande maloba oyo Seni alobelaka yango déjà na tango ya publication ya feuille de route na ye na 2022 pe ya calendrier électoral il y a mois de novembre. Na information oyo nde to sukisi info ya ba journaux botika la malamu. Nazali info ya ba journaux on est au boucler journal de Bolera Minga Folinga la journal ya pepe pona pepe casto ka bona bon te sont tout photo ça merci minga gor tinga de bonne estime à caméra concours rédactionnel et signé bona Nomi Onda pe journal qui supervise na yemoko héritier mapinde musu connaissez c'est bonne scan de to côté Mikole Zaliko ya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi e commandé domaine na ye
après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi